Ouais, en tout cas, bon monde entier, bonsoir, partout aussi quand vous allez, partout aussi quand vous se retrouvez. En tout cas, joyeux Noël, merci tout d'abord, on a battu au Tchaki Ouera son droit de la forêt, na prière parce que anniversaire, les cas qui boivent bien anniversaire, n'est plus, et les cas vraiment na prière, et les cas vraiment na prière. Afin d'aller vraiment, nanda quoi concentré. Le 24, on a déjà titre comme le 25. En tout cas, à prier makasi par rapport au boyebi à postuler qui pour la campagne pour la société naie ezali wenge musique à maison mais pour la fanatique naie pour la famille naie pour la employé pour la batu nyonso et les gars qui toko tina suka na moto kende ko suka na kati ya planète J et sika wapi tozalaki na 14 ntaba mibimba batu mâchoire et suit pour na resepelisa wera sol de la forêt to leaki to melaki omonaki afandaki en famille batu nyonso toyambaki bayaki batu nyonso ndenge na ndenge bazalaki mpona kokabola vert ya kosepela ezalaki juste symbole par rapport ke nzambe azobatela ye bato ebele lelo bazali susu te bato ebele mpe ya minene bakufi mais ye nzambe abakisela lisusu une année de plus yango moni tosepela makasi en tout cas ce qui concerne l'orchestre wenge musique à maison mère nde toza boye na minute oyo totiaki nanu pause par rapport à l'activité na biso nyonso eza répétitive nyonso ezali ya concert tokangaki yango nanu nde baloba entre parenthèses donc totiaki na close pause na tv tofandi totiaki pourquoi parce que wera son roi de la forêt faki na continuer campagne yango moni me biso basanka tozali mpe koloba te tokoki mpe koloba te parce que tokokotika campagne te makambo eza très important pour le peuple congolais pour vraiment makambo mboka pour na wera son roi de la forêt na ndenga postilaki ye na madame Naima Sylvie Mampata toya kotala ba makambo susu oyo ngai pembeni na robenga ngo ba fitilité oyo ngai pembeni na robenga ngo ba bassesse non faki tozana focaliser na campagne wera son bien grand merci donc nde tozabo les 30 oyo biso nyonso tozokende ko voter donc voilà quoi tozokotsa mbala moko kombo ya wera son kombo madame nae esika nyonso makamekesila après wana tozana programme moko wera son les 31 donc à ne pas manquer, à ne pas oublier, le 31 décembre, Werason a représenté Venaye et pas à tous les fanatiques dans le monde. Donc, Boyebi Werason, Banda Makambo Nyoso, Azagi plus dans la campagne, au bon moment où baloba peut-être, Azagi Msoba direct, vite fait, mais afin à solo là, ils ont plus le 31, il y a un monde à repérer vraiment les fanatiques Nyoso, merveille. Donc, bon, à tété, bon, Kangada, parce que na 20 midi, Werason, Azola Muka Ponabino. Pour Tokota 2019 à Bonté, Tokota 2019 il y a Kitoko. Il y a un rendez-vous le 31 na 10h, 11h. Vous avez déjà branché au plus tard midi. Oui, Rasson a Rosalan déjà pour appeler Sabino va MRV, expliquer Bino Pendenge campagne l'équipe, expliquer Bino Ndengepe, Makamunyoso et Gozala. En tout cas, pour le programme orchestre, boye bakena janvier 2019 nde tozokota sko Makamunyoso. Et si wapi boromona sikoyo ba répétition raison ba concert raison a potozana ba concert tellement belé en tout cas pour le voyage nde tozana premier voyage tozoke na Dubaï oyo invitation ya famille royale na kati ya Dubaï na ba relation et puis ba relation ya Mampata oyo tozokende vraiment na famille royale parce que Mampata asala makambe belé toko dévoiler encore awate na ninga ba ONG na ninga ba association na ninga ya ndenge bapostulaki na ndenge awera so droit de la forêt mobile nae bas invité mais boyebi ka ngai pe nazo baye mabe parce que wera so na tali à gauche à tali droite abino Sankara on y va avec toi nazo baye mabe en tout cas bitinda na ko mema mebo na ajoyo na habité 2019 e bandeli ngamba mona Dubaï donc tozo kende wana en tout cas jet privé zo uta Dubaï ezoya et que soit biso déjà ba papier nos autorisation na njili maramnyo so déjà c'est bon tout est OK en tout cas grand saoudien munene parce que ils ont un mariage moko wera son a rataki na ma Sylvie Mampata oyo falaki bazala na kati ya famille wera sonique na kati ya famille royale il falaki bakende bakota epesaki mwa mobulu ya momoni bakendaki te siko bake sikoyo po bakuta na par rapport ba campagne ngezalaki moye ba sansablo nyonso zalaki te ya tozokende mais tosala juste 5 jours oyo na kati ya Dubaï en tout cas bana Dubaï nyonso nayebi ke Fernando Finda Rosa na kati ya Dubaï na yebi ke ba Cédric de Tokyo na kati ya Dubaï batu nyonso oboza na Dubaï tozoya na Dubaï wana eza plus par rapport à makambo eskizanga nde toloba makambo ba congolais te ke toye mususu wera yo beta musique ou bien wera to na restaurant mabeate donc tozoya na famille royale
o wera son az invité soto silisi wana tokoya pe na ndenga ghetto parce que Dubai ezo senga que wera son en tout cas nano abeti wana te tozana ba contrat mine ne photo solo la main par rapport à famille royale na ro dévoiler ate bango bazolinga neti bazwa makambo tout ce qui est organisation pour na wera en tout cas yango wana nanu déjà o ezana no voyage mais ba contrat za tellement belé to senga ba producteur ba skize biso en tout cas o nyonso baza partout na ba oka français te en tout cas tous les producteurs veuillez nous excuser donc on était en pleine campagne mais là on va recommencer nos séances répétitives les concerts toutes les activités de Werason donc bientôt bon français vous comprenez les gratanga donc voilà donc vos anabino à l'aise les 31 oyo donc direct na minute au Boromon et puis ngai moko Sankara de Kunta na zape na ba dossier belé oh il faut expliquer bino omoni moyena lobe yakite po toki na ba campagne siko faut na expliquer bino ba dossier belé po bozako luka nga na ba net omoni biso ba Sankara tango mona ba beti ya mso Sankara etikali akufa Sankara lobite Sankara zo lobate Sankara tango na yaki mbala mo bo comprendre ga te mutala na kwiti yango ala zo lobe bilobela donc ndenge mo pe na oyana ba dossier à expliquer ndeni makambo ezali bo comprendre mbala moko do 3 jours au Sankara sala ba direct na page na biso pena donc oyo bozomona donc bozana bino wana bo s'abonner massivement pour awa nde bo reçoit information Werason bo reçoit information orchestre bo reçoit évolution il y a orchestre na bino na makambo nyonso en tout cas merci na ba fan club nyonso banzo ina pesi bino vraiment bambote les intimes de Werason na pesi bino bambote les fidèles de Werason na pesi bambote les amis de Werason na pesi bambote et puis na bo sanité nouvelle génération na pesi vraiment bambote batu nyonso et puis na bo sanité le président Ig Malongi na pesi vraiment bambote na yo et puis président Golf Gizola dégâts matériels na pesi bambote sous na président Dom na Lule na pesi vraiment bambote na tonton Lusanga ba pichu mbongo na pesi vraiment bambote na Ben Mukasha mona malemboela na bo sanité Maclodine Kinwa na pesi vraiment bambote na bino nyonso Guy Malela le prince de la ville na pesi vraiment bambote na batu nyonso et puis Sorel les Camerounais batu nyonso na pesi bino vraiment bambote en tout cas Yuyu Clinton na pesi bambote na Eric Mambuku na pesi bambote na bino nyonso bozolanda et puis Zidane Mukonza ba mama Freddy Ngoma Bertin Mosolo na pesi bino vraiment bambote ba les sages nyonso ya wenge batu nyonso bo contribuer pour l'orchestre et puis na bo sanité Maclodine Kinwa en tout cas na pesi ma bambote ngapo nanga na yebike merve ya mokonzezo le 31 biso to pesa le premier pour modo de rana mokonza pesa ya mwana ba no pesa no sko ba merve zate mais na pesa ba mbote na monde te na yebike Saint Valois Paris 16e azolanda na bo sanité Nes Makia Didiata bon papa na Jonathan bolanda pena pour le 31 n'est pas manqué Hakim Saloum le Neymar le 31 tozala et puis na bo sanité exaucé Ngama Glading Ngama na Katia États-Unis Apocalypse Bella Wesap Mainega tozala donc grâce qui tente tout Barachina Ibaka banana benga na bo sanité badadi bimba donc pesi États-Unis mo bimambo te sona e Canada ya Jonas Mbese Arla Badiama ba Patrio ba Gibajolo na pesi vraiment ba mbote bo zalaka branché na e France ici ka pina mbala mona staff donc makamese belé na ke Belgique Chibasu balobi bo zala wana vraiment ba Percy Tumba grand prêtre donc boye ba ke makambutu na ke Suisse na moni Astrid Mambweni na moni Popi Sesungu na moni batu nyonso donc boye ba ke na Suisse wana Werason wana forêt tout oiseau ya na France te tout auto kitane na Suisse donc to kita Lausanne Genève Berne loro nyonso to kozalana donc to Allemagne matata de Bundes mera Angel Mwanza na pesi mabino tout bambote boye ba ke orchestre eza bino donc eza mouvement ya munene oyo bino bobundelango banda tongo donc totika mona pokwa te tozana ngo tina lifobo donc tina suka donc tozo défendre en tout cas merci na batu nyonso Djokovic na yebike Djokovic ya zawana donc ya koma vena donc na private si kama ramezala et puis TV5 l'artiste donc merci en tout cas la saluer banzungu Wera ma papa ya Wera Seigneur na saluer résultat Wera tangazo comme honorable Seigneur na bona nga poste Wera pardon niveau de titre na ngana kozwa zandu to gambela to wenzabula aba jipe bakisa militu na boyi na oya su poto te boy skizenga ide ana mukanda ya poto na koya poto te boy bongelo na bongi je bong ti bong il bong no bongi no ah Seigneur
Donc merci les 31. D'abord, ça l'a bino nyonso. Donc voilà, on a le bateau à suivre.